un maître, il faut te respecter. Tuebi, actualité, très bien, voilà. Et ça, vraiment, il y a tout ça. Actualité, ça a encore. Il y a mon amour capital Cameroun, il y a Koti Boloko. Tu es qui sous président de la Cour de cassation, qui si sous Bamibe comme sous Nicolo Yango à lobby, Nicolo Oyo, mon salama côté ko salama. Donc, ma Italie bongo justice ko salama to ko sambi sabato et au salama kaka ti après ma coronavirus en RDC. Alors, on les alika et tout, Mbappé si mon amour capital Cameroun était pour Tuebi, était à l'urgence c'est salama nango déjà kala mokonza lobaki. Ndenge ni ya ko manuela ngo ka lelo lelo. Nabana kosenga merci nakolo nzambe. Le bétail anniversaire n'a pas coûté une année de plus. Monsieur Babotama va monner. Ngai na l'équipe bangote nzambe après singa grâce. Yamba nzambe merci au chef de l'État oyo. Ayebi valeur à justice. Et puis attends la Bible. Chichi. Président Chichi attend la Bible. Donc Chichi ezani Félix. Quand je dis Chichi pour nini? Chilombo Tshisekedi Chichi. Fred Chilombo Chichi ndeyeyo. On appelle ça Chimu, c'est du Mulumba. Donc, on a Chichi, Chichi Neyo. On a battu Chichi Neyo. Chilombo, c'est du Chichi, Chilombo, Chichi. Ayebi qui est Bible lobby, la justice élève une nation. Au monde, pour de l'évangile, il faut la justice et ça la moussa nango. Bah qui pète, hein? Ah pire, on a des états cabinet, papa, m'takanyo, c'est la loi. C'est ça la justice. L'élévation. On va aligner l'élévation en Boga. Autres années à la tête du pays, Chichi. Fachi, Yewana. Mais le régime est qui? Balingi élévation. Mais si vous avez Iba. Mais vous avez Tikaye. Personne n'a dit que autour de toi, il te faut 15 personnes. C'est chaque compatriote, 15 personnes autour de moi. Pour élever les combats à niveau fort. Mais comment expliquer ce que c'est? Les gens qui ont mal géré. Mais Bino Batouana, Bino tout à laquelle elle est besoin de moninga. Vraiment, je regrette beaucoup de caméras, aux grands frères, mais d'accord avec les Alakiki, ceux qui font longi, ceux qui ont mis majorité dans le Parlement, aux Premier ministre. Place au vieux Ilung Azali, mais pour la minorité, bâti dire cab. Ah, on a pas moussa, attends, sapatou yana li fachi. Na combattre la présidence, nous dire cab. Obeti Mabe vient. N'a plus esprit, vérité, dans le monde l'innet. Obeti Mabe. Vieux Obeti faux. Mais dans le billet, c'est pas échoué. Il peut aussi échouer. Mais dans ce pays, on a un coup de chapeau de Gozam de l'INC. C'est langage qui est l'individu. Nous continuons à soutenir le chef de l'État. Et cela doit servir de leçon à toute autre personne qui va oser de faire des histoires qui sont hors la loi. Et voici le sort. Vraiment l'état des droits au coup de chapeau. Mais pour les magistrats lobby, il faut oser la Covid-19 ici là. Total non. Mais ceux qui sont les magistrats, ceux qui ont vécu Haïti 2022, pour élection ils ont pété. Quand on a congété, si ceux qui confient dans Haïti 2023, on nous a merci. La capitale la plus sale, mais même pas 30. Nous avons un chef de l'État. Le 23 juin, merci. Merci Fachi. Mais ce qui est là, était, les magistrats à l'Obaki, qui est basé dans nos maladies ici, mais ce est silité. À continuer. Donc, la maladie, il y a des maladies effrénées. Nous devons accélérer. On doit accélérer. Merci Minina Bakonzi. Merci Minina Bajiju Asika. Maintenant, nous avons une justice indépendante. Pendant ça, sport. L'ina foot, justice. Au lieu de mon équipe, ok. Comme un mal éduqué, comme un capot, des mal éduqués. On m'a rien bien. 1 million au Liaga, 200 et ça zonga. Abattoir, n'a pas témoin. Bon, il y a des fois. Il y a des abattoirs à Sika. Oh, ils ont un temps moderne. De centre, la mission est IDPS. Parce que on dit que business. Non. Mon ami, des fois, Bodamala, Bomiyebi, Libanana, Mouli, aïe! Yewana. Salut. Merci, la justice Sika. Bon travail. Base, il y a eu de pèse, beaucoup de CPLA, na arrestation, il y a mon ambo capital Kamé. Oh yo, boblé la cabine de mon base, il y a eu de pèse, Kamere, Koche, Bisote, Botuna, Kamere.
ka base ya UDPS Nteyemba Banzembo wana lelo to moni lisusu base akomi lisusu ko sepela ko seka motule ye base ko sepela l'arrestation ya Moi UNC Vital Kamerhe biso base a tenu to sa boy base abatute tant kenda ko yiba base salaki te ye moko na makambo na ye lelo bakangi ye bato UNC baloba te ya menwa ya nini bazuyo okomi oza coach to betro maboko siko bakangi le susu to sali to beto so maboko neto betro camera coach to zo beto so maboko camera moyibi parce qu'on a kata kasho biso ba to sala nini tozuyo to chompanzi siko ozo bebisa makambo ke po bando finga chef de l'état eza bongo te oye po to musamboka elongo moko yo siko ondimi poete Kisekedi IDPS échoué te ikoza la bongo te IDPS ezo continuer kaka bana UNC na bana bino IDPS UNC saka kamera te so kamera iba tuso bazana kationa botika biloba loba menwa euti wapi bino mobo ibi nenge menwa liboso za kamera muntu adekufi bakambo ibele yibi bakangie eza IDPS te eza justice yende yango ne kangie yone kangie za bisote beaucoup le IDPS aza place IDPS aza likamo moko te yo moko nde oko subir makambo na yo soko ibi yo abana zongisa yo abana makambo IDPS botika makambo kotanga IDPS ao boki biso toko sepele tozo sepela pona ndenga bakangi ete état de droit ndezo sala musala Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a lobby état de droit yete ye abatute IDPS te ozomona problème na ye a lobby peuple congolais a se retrouver programme a sali à 100 jours yo lingo ou a tout fait na projet ya mokonzi ya mboka po a échoué yo 2023 na chele na yo a chele baya ndenge bolobaki ke boko chele baya na 2023 sikoyo Félix Antoine abato aza un problème te le peuple d'abord nde azo sala musala na justice nde azo sala musala bakangi yo oyibi sikoyo tangu yo ko yiba ata to sali na yo coalition okangi mwasi oyo azo yiba sikoyo na kovanda na ndenge nini moyena vanda na ye eza te po aza moyibi akoyokisa nga soni des problèmes ezawana muko mususu ko yibe pa ba tango bandi ko yiba na ndako na bino moko oko bimbe pe libanda problème ya caméra voler n'est pas bon azali partenaire numéro 1 ya mokonza mboka aza na prison mais bibeko oyo komi kokoya likolo na ye bato bakota te pona okene kotala ye parce que bakokima maladie ya coronavirus et ça zali ka pona ko bloquer mwana mboka te po bato balobi ke non bakosala nyonso wana po mwana mboka Vital Kamerhe na 2023 a postulé te comme président mwana mboka Vital Kamerhe biso tokozala na ye na problème te Vital Kamerhe lere tokendaki koyamba ye na aéroport tango tobandaki kobenga ye koche yibenge koche ezalaki te ke aya akoche na kimuyibi ezalaki de façon que ye na Tshisekedi il faut ba instaurer état de droit comme ça état de droit wana elingi koloba ke tango bakoya awa il faut basala makambo nyonso bazosala peuple amona ke non bato toponaki bazosala biso makambo bien sikoyo batie esika wana yake osala comme administrateur na cabinet à chef de l'État il faut que yeba ndenge nini ya ko gérer biloko chef de l'État a pesi responsabilité wana chef de l'État a komi ko finga ma partout azo finga mokota boy bazo finga yo oleka boy bazo finga ye or na 2023 quel que soit ye azalaki na posi yake a postulé na 2023 mais chef de l'État ndé muntu akozala na 2023 wana abandi ko présenter bilan na ye devant peuple congolais pour ba voter ye ou bien ba voter yete suko nani akozala liboso ya peuple akozala Kamerhe ou bien nani Félix akozala nde Félix yango no moni biso toza sima ya Félix toza sima ya état de droit IDPS azana ina problème te IDPS azana akoti kutuna makambo ya Kamerhe te Kamerhe yending azawana ayebi ke tango to bandaki ko yemele koche ezalaki ya état de droit ezalaki koche ya stade de martyr ou bien ya koya ko lebako 2023 biso toza kuna te d'ailleurs na 2023 vision wana biso toza kuna te biso bozali ko yemba koche ya état de droit ka ndengolo bibongo état de droit ngobo bato ya FCC boko utala bango te botali kaka mwana mboka Vital Kamerhe ndeni affaire à 2 millions Albert Yuma Tilelo Albert Yuma dossier na ye wana d'ailleurs fachi ye kokutango po obongisa ndaku ya moninga bongisa na ndako na yo
ndako ya biso nanu ndeko lezalaki nanu mabe photo bana nanu epa na biso po bango na ngambo wana ba yeba ke non koto lokole moto epeli nanu ndako na bango to be ke soki ba simbi biso nyonso de yere to kozala na mulongo yango no monito bani nanu na ndako na biso avant to simba Albert yuma pete titulaire na bango wana nde toza na yeposa nani TV za radio titulaire na bango ayebani Joseph Kabila mandefu wana te muntu akinga kati ayebani na ye nde toza na yeposa lere to ko récupérer bango nyonso wana bakolana d'ailleurs dossier na bango eza nguru bango nyonso bakobanda ko benga kaka moko na mabasha dani nyonso wana bakozala nini ba foso commune ezali awo ya maluku babusha bu nyonso wana bantu nyonso bazana ba dossier awo mais il faut ko yeba ke tango Fachi akoti na pouvoir akoti na gestion na ye de fait ekoti na de fait oyo muntu wana azalaki en tête azalaki nde Vital Kamerhe il faut babanda na ye po babanda na ba gestion ya makambo ya kala wana ndenge ezali Durkapa mokonzi mboka azali susu na respect to ndeto kubana le poto azali dignité ya kozala Durkapa mokonzi mboka ya motu na pe tunami lelo oyo boyembelaka Kamerhe coaché bomonaka Kamerhe azalaka coach 37 ans de pouvoir 37 ans de lutte ya UDPS bazwaka bokonzité mais na quelques mois ya pamba mwana mboka Vital Kamerhe atambola mokonzi mboka pouvoir yeye alors est-ce que lelo oyo mwana mboka Vital Kamerhe soki azali na pembeni ya mokonzi mboka te UDPS topé moi mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akoka ko diriger mboka sans Kamerhe. Bon, merci na mutuno tuningai à ce qui concerne makambo ya Vital Kamerhe. Biso to kanisa Vital Kamerhe azambuma ya malamu akomema implice na pasi ya peuple congolais or kende aza vraiment mobomi oya mobomi. To mona ki na période ya ancien président Kabila ye akimaki groupe wana pona mauvaise politique na bango na mauvaise gérance na bango to kanisa ki aza muta solo yango mona biso IDPS comme to za maboka ofungwama to benga kiye to luka to sala union fait la force pour na bato wana de asiba bebisaki OK etanga yaki azaina ba initiative na ye o azaina ngo déjà formé par mutu na bango wana o ya détruit Congo ti le congolais akoma ko se retrouver te azaina initiative faut déjà bazaina ngo formé et pas ya monsieur Kabila. Siko politique wana ya mabole atika ngo esika bazena ba Kabila te amemi ngo ti na nouveau président oyo peuple a nyokwami peuple a souffrir ba luke loko na bango malamu bacha la puis pour et conduire Congo na l'alignement ya malamu ye Kamerhe ole aya ne ba betela ki maboko ke coaché nzo ande aza coaché te ya za ne détruit aya détruit esika ya bando sala ba vola mbongo esika ya zwaki président côté liokutu ke wana na mboka na biso to benga ngo cop baye kozwa oyo ba pesa eza initiative à peuple congolais sala nzela oyo pone éviter embouteillage vu contenu embouteillage mboka ezotambola bien te yo zina mbongo wana au préféré au katimina ngona poche au sala oyo ya ba besoin na yo au soma ba parcelle par-ci par-là au kutu yo la raté bénéfice nango nini siko lelo onenga za na prison eza ni likambo ya Félix Tshisekedi est-ce que mokonzi mboka ko diriger mboka sans Kamerhe mokonzi mboka era banda otanga betidi na Vital Kamerhe azala ete era salaka projet ne abanda kosala politique Vital Kamerhe azala ete era kene poto na âge 21 na tia rozonga na 55 ans d'âge Vital Kamerhe azala kité initiative ou bien projet d'avenir ya mokonzi mboka ndenga za nango pona peuple congolais eza kutu mission à Vital Kamerhe te Vital Kamerhe a l'acti positionné il n'était pas venu pour travailler avec Félix Tshisekedi mais il était venu pour voler il a fait son choix maintenant nous allons faire quoi biso ba congolais vraiment toko biso tozo senga bato INC bino bato bomola ke boa makasi to éviter ce bozala ata 4 ou bien 5 biso IDPS tozawa toko luka to mona muto osala marche pour à défendre muyibi azo détruire congolais o bokomona biso na nzela toko répondre bino kasongo te la police te boko bundane na combattre IDPS bobi mananzela bo défendre muyibi toko yeba bino identité na bino boza banani merci bolingi bo briser nini bolingi bo briser papa roloba na bansa biso tolingi to briser libala te Justine sala musana ngo parce que toteya ki na campagne que toza pour restaurer un état de droit et démocratie siko ya bakangi Kamerhe na justice tokoki ko politiser likambo wana te ça eza justice e sala musana ngo alors balobi lelo aussi Durkapa longwe parce que déjà o asali azali dignité bako remplacer l'an bako tsamta FC muto ya UNC to muto ya UDPS. Voilà, c'est le choix du président de la République. Parce que le président, il y a une signature d'ordonnance qui a nommé Vital Kamerhe. Ceux qui ont nommé Moutoumoussou na cash ou bien na FCC, c'est le choix. Encore elle est na katiti.
Accord biso yebi accord wana te. Accord yaki entre deux personnes. Biso yebi accord wana te. Tant muto yibi, il fallait justice ça musana nanango.